Aibo. Subscribe to your channel Congo Far TV with the Bibish Mbombo Plasma. Aibo. Subscribe. Aibo. Woza sizobuga. Woza, we are watching. Woza. Aibo, siyahamba. Subscribe. Just subscribe to Congo Far TV. Bibish Mbombo Plasma. Business ezokata bango masasamba. Pemba di bele de bwikulu chena mwakufa nzala munda na yebiki bafinga kanga pwende plise soya mimpa mishala mulwesu fisaka bebana benda bango bwela je suis pwende plise na bomba luvemba asima boko yako senga luvemba batatu tuyaye wo balimiana tuyaye wo ya tatu kabongwe ungenza mushindwe anubwamile webe unsana mushindwe anubwamile we tatu kabongwe ungenza mushindwe welelu anubwamile webe we yangwana kaka wana chiluba c'est bon. Congo Fort TV chez Bibish Mbombo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV. Et voilà, ne bougez pas, ne zappez pas, ne faites pas trop de bruit, restez toujours connectés sur la www.congofort.tv chez la vôtre, Bibish Mbombo Plasma, cimenterie infinissable, Strobo Yakaya Lyon. Donc voilà, c'est dans le cadre de votre émission Son du Sud. Nous sommes là, bel et bien à Cape Town, donc nous sommes là à l'océan Indien, Tolobaki, donc cette fois-ci, tu recèles Sabino na cadre ya chaîne Nabiso, na chaîne Nabino Congo Fort TV na cadre ya tourisme. Tu es océan, il fait très chaud. Donc prochainement, beaucoup de image na bikini talara Bibish Plasma, donc na bikini dans cimenterie infinissable. Voilà. Là, je salue déjà celle qui a la prise de vie. On l'appelle donc Bébé Bouchou, Elengi Ezangali Passa. Excuse bébé, Nganazananga bébé. Un grand merci, voilà. Un grand merci à toutes les personnes qui me sont très chères. Hein. Donc, tu solol. Hein. Anté solol, là, je veux déjà de Big Poutou Poutou à celui qu'on appelle le Gifoli Kitoko, veut dire boss. Est-ce que vous avez boss? Balobi tu solol, anté solol, pourquoi pas le maître Elvis Kuka, Mokonzi, Kolo Campagne. Babi, est-ce que vous avez boss? Toro bêtement solo à boss. Voilà, sans plus tarder. Je vais appeler mon invité. Il s'appelle donc Point de Presse. Point de plus, waza musicien na Katia Cape Town. Donc yende a Kangima solo na Cape Town. Babi musicien veut dire mungongo, donc veut dire elamba, veut dire poche. Soyo a musicien neni. Yabisenga senganga bibi shobara vérité. Donc on va découvrir ensemble avec vous Point de plus. Waza na Katia Cape Town. Tobeta masonga le baka que la vérité. Ouais. Je vais poser des questions. Oh vraiment Erosa labino bien. Point de plus. Ouais. Bonjour. Bonjour, Nen. Toujours en forme, non mon ara forme, non mon ara badia danse, non mon ara. La gofanda nanga moi c'est. Ofanda. Tofanda. 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 T'es côté ma tofanda. On l'a mis. On dit répétition Tony. T'es na saiki yo ibika butu. Lobi saiki moi makamwa minene na zonga kina butu pena makasi. Siko nena na uti olamuka pe ka mingi te. Alors comment est-ce que ça se passe? Comment musique n'a évolué? Point de pisto qui s'engonne depuis Jobo là, je vais déjà saluer My Master, celui qu'on appelle Aïdor Bokwa, le brésilien My Master. Ah, donc
abisinga bi na Cape Town kuna point de plus azala abetaka musique na bien ngana bien nga peut-être na za mutu atembe donc il faut na mona na sentir I dors beaucoup à la place à na pesi moto ebeli ba salam o artiste na bino si ya yebisi déjà za mutu atembe so déjà ça tindio ouais tout beta kaka tout bunda kaka album ça na marché trop ebeli na ebité kuti na oloba o wapi banda année où tu les katisiko to na produce I produce a lot of albums, so I don't know which one to talk about right now. Yeah. To talk about is on top. Ya album no ya banzembo nyonso. Album ni is on top over Fatima na produce. I also have a featuring which is I have done already with the Prince Dangola is here with us. To as our na biso to say fit so ba coming te about ba fanatique na biso ba oyo kango déjà. Mama ils a super na marché mama sorry for my other side ils a na marché trop de titres titres donc anglais ra mukera nini ki arkeli to nini parce que monde entier ba hollande obi ke za batu musu peso lo bi anglais pesa bango kande obi ke ngada ba kanganga déjà pour le anglais congolais ça bon intimidation boya basunga bi on avant na mong anglophone ke bo pesa ba internaute kande te come on I grew up here in South Africa. The reason why I'm so comfortable speaking in English in any other language so yo ka lingala na ngai za pe bien te pona boyiba basikanga po yo yebika ba kinwa ne bazala so lobby bien te avant na basikanga moi-même I'm just spreading the news myself. OK, parlons de l'album au top eza nini oyo monique no beta yo mo fando bi ke no te album nanga o parmi album Kadia Pemba mama Kadia musique to ba musala ya bien wana pena na kena chiluba ponga pena te toke non ponga pena muluba na za sensible Kadia Pemba pe ezali Fatima pe ezali Kadia Pemba pena to zongi po balobi ke pourquoi ozoyemba kaka anglais siko esalaki pena ke na yemba pe chiluba po na za 50 muluba na yemba pe chiluba na yemba pe ba minoko mususu po ça la différence trop d'anglais faux siko kiluba trop na moloro oke na biso na Bill Clinton parce que yepe 3 côtés ya kimuluba ko ningisa moloke to ko boka na chiluba amoni ena kenaki na anglais olobaki arkeli na zongi na ozongi na Bill Clinton te zana ngo ka ke na musique couleur musu ponga na sala ka ngo ka na anglais la musique siko couleur musu po quand même to balancer ça la ka monotonité quand même nde moni na kena chiluba OK na chiluba alors Kadia Pemba wana ezali nzembo parce que na 8 ans Rolanda muke mais à profondeur te prochainement to refande en profondeur to beta sko ya kati vraiment alors na kati ya Kadia Pemba ozana combien de titres na kati Kadia Pemba musuku to ezo bimana no Kadia Pemba nanu yango moko album c'est bon mais ezo bimana no moko to album banze monyoso ba Fatima ba mama ba love ba nyonso wana is inside of Kadia Pemba so animation nango ezani Oya Kadia Pemba di bela dia bwikulu chena mwakufa nzala munda nayoka ka bafinga ngam continue vraiment continue boss Eric Diallo parmi le boss Eric Diallo ACP là donc le rôle la chiluba na sensible na chiluba Oya Kadia Pemba di bela dia bwikulu chena mwakufa nzala munda nayebike bafinga nga point de plus so ya mimpa mishala mulwezo fisaka bebana benda bango bwela je suis point de plus na bomba lubem asima boko yako senga lubemba batatu tu yaye wo balumiana tu yaye wo balumiana mama mwana kwetu acha tukabongwe ungenza mushindwe anuwa mile wewe mushindukai mushindukai ungesha mushindwe do ozo sala nga bongo osala nga nini anuwa mile weba omoni ga pour rejoindre bango voilà beaucoup de batbalobara na Cape Town ye bonga lo ba vérité n'est-ce pas Gouli Bilolo atobisto bito coopérateur ba boss excusez-moi parce que balobi que non moi j'entretiens avec le boss yon ba boss babi photo dédié bango pour ba soutenir biso et pourquoi pas Douglas
Babi Douglas Lumu garçon capable. Pesi ba salam place azali. Ya. Moi na Wenbeka solo. Mwana Wenbeka solo. Ouais, na pesi ba salam place. Solo bien. Kitoko. Kitoko. Bato ba solo la bien to yebi bango. Donc vieux ba petit naï. Ouais. Babi Moutema ya Nadine Kombi. Ouais. Voilà. Tobetara solo, rien que la vérité. Alors, na na Captain là. Nga bibiche momo plasma. Donc on a ça là moi ba recherche. Ouais. Même si on va point de plus. Ah trop fier. Abia trop fier à boudera makasi kuto ayebi ata oyemba te. Donc ça là tellement na mon na poche, tellement azana na bato ba soutenaka ye, yango zo yaka po acha biso mulunge, mais biso bato toyebi koyemba to na kuzu, mais ya yebi loko te mais ye kaka na ebité. Ngana baki na tuna ye en pleine émission. Pour ngana tuna ba question na sima camarade devant la caméra. Ouais. Ah balobi na yebi oyemba te. Omoni musique. Omoni musique nento comme salango comme na ba vitesse sebele. So talipe bato oyo bazo na ebite koyeba koyemba te sa nini po nga balobi on a question ça na transmettre. Kasi il faut na yeba ngo siko na ndenge nini. Nga na transmettre ka question yo comprendre na ndenge na yo. OK. Réponse na opesa na bato na ba Holanda biso kuna. Mutuna muto yemba na ndenge na ye. Poso na Chelio David na Ferre na yebo yemba. Omona te deux couleurs différentes. So na Chelio Diamond na Fali na yebo yemba. Omona couleurs différentes. To ba mutuna muto yemba na ndenge na ye ayi asala makama na ndenge na ye. Pelu pembe pesa marat et pesa melate batu certain kind of people. No. To ba lupemba mutuna muto sana ndenge sala kama kambuna ye. So ke yotambola if it works for you then go for it. Donc ils ont maté le roi vient au roi de la forêt. Balobi azar le roi de la forêt donc malgré yebine vraiment te macheka mutu siksa danger. Malgré babi oyebo oyebate mais succès ba mena moka ndeso coiffer ka bango yebisaka na banga que la vérité n'est-ce pas Cynthia Rachal. Mais nga musicien bango ba musicien de. Oh. Donc na Cape Town on a olobi que no ba musicien bazate. Bazate ba everything le rolanga. Siko soki musique ezo futanga pona sala kaka musique. On comprend. Nga okomona okutanga quelque part te na zo sala. Okutanga te na sala na ocha peinture na mira mundele nga sala ka musique. Monde loko sala nga. Jamais okutanga na servir na restaurant okut na sala ka musique. Ndé yango na. Parce que ça moi ça porte mon quelque part. No, but music we all getting supports everywhere. Parce que ça pas donc que c'est ni. Yo za mbala mundele. Nga beto panza teke Cynthia Rachal. Ngala baki ngana ye to panza teke devant la caméra. Na bi ke Rigo Mavungu, babi maison RVM Bazolanda, Rigo Mavungu le boss et pourquoi pas RVM. Balobi donc na staff Mobimba Congo stratégie tous en collaboration na bango, Papi Ngeleka et pourquoi pas Francis Masele. Voilà, ngana baki to panza teke devant la ngana baki ngana mono kana musika na bi ngai na oya fara na to panza teke. Balobini na répondre au thème tuninga que c'est belé te bana o bana ba Orlando nabi ke ba Orlando eza ba tout ba Orlando ba oser la question na poser eza nango na ko répondre bango directly eza nango na linga musique mingi na sala musique petro na sala ka musique to beza musala nanga na sala ka wana na sala musala mususu to ba linga kango mingi ndingo na muna pe na kendaka nango nde ngona pe omuna kana so pe support nango omoni biso ba Congolais tolinga te to kemba tolinga kaka mba moko olali olamuki lobi mba moko lingo koma mutu oyo lingo zwa menga na kemba na foda ba train omoni na foda musique na foda ba train na talaka o foda train bango c'est train wana na sala tikete na fraude très mais na ke musique na zongi na otambola kutu makolo mais na ke musique ba sacrifice nyonso wana bango ba mona ki yango te siko lelo ba carrière ba ndaku ndi yango na eza nango donc ba car ba ndaku nyonso eza fruit ya musique eza musique muto salinga na episode na sala musala mususte sala on a madame Mnele akipeka na musique kasi sala ngoka question te kasi sala bongo ezala ka yo yebika musique mobile ya pembe boga ba stemai donc Nathalie Gaboy akena. Et voilà, merci beaucoup à tout le monde qui nous suit. Gigi Mabundu Kipe Yayo, boss, Kipe Yayo, boss, voilà.
Tokomi vraiment ko chuter na interview na biso to baki vraiment to ko lobisa yo to yeux vraiment pied levé donc musicien a cool donc ngana lo bananga riko mafungwe donc ngana moni point de plus musicien moko ya cool pe mo na poche donc équipé ba journaliste bien moko ya grave na lo bato ya Kiswahili bien moko ya grave donc biso to bien so solisi biso to solo alors Prince d'Angola aye awa na kati ya South Africa. Yonde muto bengisi si qu'on a ligne na yeba pourquoi parce que maman on a dit que ça m'a trotté hein et ça m'a trotté vraiment musicien a bengisa muninga ni musicien pour ça ba musicien muso mona abude na ya bi ngana bengisa ye ngako na luka na mata mais ye da sel mo ba nini a mata donc na luka na bengisa alors pourquoi tu as fait ça et ça qui camaraderie et ça que olingo benga pour benda pe mo lupemba na ye to ça que non pour la visibilité abimisi nzembo na ye moko ebetaki awa makasi bula na biso yoka ya na bibula ebetaki awa makasi za nzembo bien na préféraki na bengisa ye aya po tosala fit na ye eza nango mpe ngana ye mpe tobetaka musique moko te ye ayembaka toyembaka ndenge moko te moni yango lukuni ya nini to ba asali eloko bien abengisaki ye po tosala susu to matisa ngo susu tosala su makambo susu to ba eza nango na ndenga bongo to bato na répondre question na lobaki ya liboso bato balobi na sala fier eza fierté eza peut-être eza ndenge na nga na zala charisme ya gijibe mais soko pusani pembeni omona tani tozali so omona ke makambo zo kanisa eza makambo zo mona te ngana mona le contraire Cynthia Rachal ngai Douglas ngana moni na nga garçon capable ya Nadine Motema Nadine Kombi balobi salon comment ça dit na pesa même dédicace na nga babi oza émission musique to kenda nango bongo oya politique te émission musique salon Didi Stone babi kuna boya biloko Congo bateka na salon Didi Stone basala musala na bango bien musala suki et pas ya maman Nadine babi biso to kenda bongo na musique n'est-ce pas Rigo Mavungu Toba baloba don't judge a book from the cover. To ningo muna ngai peut-être ninga nzela isa ninga nazala te isa peut-être yo ebika musique ngo etambola bongo mais so approcher na kitoko na solo la bien ngai écoute les contraires ça nango bongo te nga mwana malamu bo elongi ya sérieux bo ata yo mo mwana malamu elongi ya sérieux alors to ami wa musicien c'est la biso mo vocal mo ça la biso bien na on dit ça la peu interprétation nasala ba interprétation mais ba interprétation ya ba nasa bazaka pena ba interprétation ya ba wera na ba jibe na ba fere na ba falite pourquoi pas baza ba ene na yo na musique mais musique na biso omoni a mboka mpaya tosonga soto songisi sima o sentir que a tozana mboka mpaya soko zo yemba quelque part zo yemba faut yeba obetela bango surtout ba sud africain il faut betela bango banzembo oyo ba et se référa bango balobani na français oyo et beta bayoka déjà référé na ba se référer na mais so yembeli bango ba omba je comprends bien aux autres qui est trop à côté il y a sud-africain kasi mona vitesse msusu parce que sud-africain osulisanga bien sud-africain obenganga ke pa na beta musique asolusinga bien so congolais obetanga obenganga na boîte na ye pona betele musique musique wana kutu ya ofele comprend musique bele musique ya ofele po kaka chaque instrument wana bengisi ba musique bele baye ba beti ofele babimi ba ke ba besi bango so be ba sans rien na transport moni so ba instrument wana yolobelanga elokote pona zalaka nango na sombango full na zalaka nango ya 6000 rand ya sika ya 60000 rand ya sika oyi ke na information nyonso batu batona jour voilà, ça se passe comme ça ici avec Bibi Chimbobo Plasma. Donc on a un briefing, renseignement avant l'émission parce que nous avons vraiment temps à artiste. Mais ce qu'on a marqué, on a se renseigner, naïeba et là on dit trop solo. Moi qui ne te soit une émission. Pour ça naïeba, tu te solo. Ça se passe comme ça parce que aux stars. Donc il faut baïeba. Donc sur bêta qui tourne puisque à bêta tourne na cara rouge.
Toba turo mikolo toba omoni lelo na bona otamona Mercedes na otamona sona car rouge. Rouge. Bayebi déjà car rouge ya kia wana bayebi on. On ça la confusion. Merci beaucoup. On aura vraiment le temps de discuter avec l'artiste. Alors programme nayo ezandenge nini ya mouvement, ya album, ba téléspectateur, ba internaute bazela nini. Ba point de plus awe la biso nini ya sika. Ozana studio, ba bazela nini. Pesa biso programme ya mouvement. Na mikolo na stopaki po nazaki moi trop basé dans makambo studio. Na fongoli studio ya ba musicien na biso en Afrique du Sud ata ba musicien libanda to ba studio eza studio na bino. Eza na town to nazaki busy na bano sala na makambo studio mais studio eza déjà eza available now. Anybody that you need to record his own song or any song or bands or we got a studio in Cape Town, so the studio is available. Business ezokata bango masasamba. Coming te ba yo kanzembo na salina Prince d'Angola mobile ya babula après mobile ya babula c'est la biso non. Pour nabi ke ça la succès makasi. Ya babula bat baoze la babula. Mais babula zanzembo na zanzembo point. Mais oko sala ngope aza muninga na yo za crème teint. Na babe comment on nzembo ngosonene. Ya babula. Ata babene na ata na Emma na kokwena mai pa na kokwena sabo Emma. Yango na nzembo amubula. Ngana linga ke kaka bongo taba bengi ngaza bula Presta ngola ngai fona ya mayo na bebe buchu parce que to beta masola bula wana ozo favoriser ba bula te papa. Ye to sali nzembo kamingi te boyo kango Ok, merci beaucoup. Bana Cape Town, basela o place de bien répétition, bon répétera jour nini, bon la répétition en public, tu peux sur notre programme. Yo ke non. Mikolo ne yango na ebiso mikolo na bano to bano répéter te to kanga pona makambo studio. Na luka ki moni ba place ba répétition so liaka to. Na boina répéter na club ba mutu po bana utiliser nga ya tika ba masanga na ye. Pona oya wana bina ba instrument ba che ye ya komona ngo pena ke na okota mbungo. Si on a préféré na salle sa studio comme ça to répétera na studio. Ok. Pour yo yebiga ko bongisa makambo. Alors pour tout chuter, to comme pratiquement à la fin, il y a émission na biso donc tellement moi ça makas mais tellement to ngara boulongo donc to salango kaka na kinenge nango. Viens na yo wera. O balobi que non yo zalowa viens na yo wera son ba courage belé mbongo na poche. Balobi ka o ba biso ba zalowa wera nini. Na éviter, na voilà la bombi. Donc c'est ça. Alors wera tomoni wera na JB et na hérité Watanabe ba yambani. Non créer polémique makasi. Ba fan basiliki ba bin niveau hérité afinga wera hérité manka wera respect a beta ba karanda ba matanga mais azoya pas zoyamba donc ba fait créer polémique. Et tant que yo musicien, je peux dire tu peux dire quoi par là pardon. Héritier sotali héritier akoli pa wa wera akoli wera mampata ba muntu bakoli héritier to ba c'est sûr moni mwana moko azalaka ke ake na yeti mais moko pe fa zongisa filme sika sima to ba amonika ke batango obude ba po yo soka wera leki na TV lo beni makambo yete kakipa kan kokolo pena o pena fali aloba kakipa kan kokolo nous so ko le kana te fazo finga yo so ka répondre yemba mo boko mindemo o tikiye mon moni pe ayo zong sa filme sima wana pona nga wana baza parana we mampata wera baza wana ba parana
Ouais. Ok. Merci. Le bonne chose ne dire jamais. Un grand merci à Prince Guguta. Un grand merci à Bakombo Leke Belenzambe Luison Mbata. Un grand merci à Boss Bazawapi. Boss ni basalara vraiment. Ah, Figa, Zali, boss Figa. Boss Figa, Oza Wapi, Ozo Monana Te. Wapi yo, Azandeni. Ah, Figa, Azana Wenmek. La PC Basalam Kutu Place Azali. Mais c'est quoi, ça invisible, les boss Figa? C'est au monde. Kutu na luka moyen pe na botutana. Figa solo la bien. Bazana Mboko. Bazana Mboko yo. Parce que ngana okende déjà. Ngana bébé bouchu tozonga jobu dona tunika so ba boss Bazali. Bazali, bato mongo Bazali, badada kanda Bazali. Badada kanda les messieurs déjà c'est bon. Bazali, bato mongo Bazali, ba Luizo Mbata Bazali. OK. Bato Bazali. Ngasi ko moyena ki kosenga bango mongo za te. Biso to senga mboko te. Ba journée c'est bisenga senga te. Tu solol, on te solol. Ngana désir na ngayo na émission. Biso to senga te. Ngaso na kekuna. Baoboya ngapo ba yebi déplacer yango yo sani. Ba opesa ngelo. Ba toko ba mission musuka ba moni ba luki ba moko. Ba mission ba verre. Oh ba journée c'est ba verre. Non, moi je fais mon boulot. Bon mais moi indeza. Ta niveau to kana moi. Donc l'ouvrier mérite son salaire. Donc et musa na non ça là. Donc to ma bisenga senga te. Voilà un mot de la fin. Nous sommes pratiquement à la fin. Qu'est-ce que je peux dire un mot de la fin de dédicace et puis on clôture avec l'émission. On a pesi kaka ba vie na biso ba yaya ba leki ba noko ba koko ba tata mwasi ba sœur ba vrai ba chéri ba mibali kitoko bango nyonso na pesi bango ba mbote place bazwa meli oyo artiste na bino au point de plus ba o balinganga na ba o balinganga te ba o balinganga te surtout na c'est basé na ba o balinganga te peut-être so mona nga na moi erreur to na sala makambo bien te to mona nga ndenge mususu to mona que bato belé pe abalinganga te. kasi yo yebi awa yebi kubiso ba congolais communauté congolaise tomtema mabe za makasi awa na Afrique du Sud mutema mabe soki ka balingaka muto souffrir soki ozui ela osimbikisi ba komo critiquer na bandenge moko na yebi ndo mona nazo s'adresser na bango to ba so moni ke leki na yo point de plus à sala makambo bien te lukata obenga ngai ke obenga nga obongisanga peut-être opesanga ta conseil pour aider ngai na zalata ndenge olingi na zala. Merci vraiment na pesi bango ba salutation place bazwa meli ko inanga te ya ofele kaka boy pour moni ngai so pendente. Ouais, merci na bino nyonso. Kokende na te panga na otikolo micro simba lisango kata lisango. Un grand merci Cynthia bébé Bouchou Kachal bébé Bouchou balobi bota maman na muswahili okelengi muchocho moi c'est pembe misanyora. Moi j'avais mis Sonyoka. Basi wapi. Abonnez-vous massivement sur www.congofort TV. Obetika Congo Fort TV. On s'abonne. Non, s'abonner à la chaîne TR Congo Fort TV. On s'abonner donc un grand merci Congo Fort TV. Donc c'est ça. Un grand merci Nabino Batuyo Bolanda Biso. Rigo Mavungu na kati ya maison émission Borozwango pe na basi dit vraiment na Cape Town Morobima. Oza pour ça ngo Betika Congo Fort TV sur internet. On s'abonner, au like, au partager ma vidéo de Nabiso. Quant à moi je vous dis merci, un grand merci à ma boss Nyonso, vraiment soutenir Moussala, un grand merci Nabino Bosé Belé. Donc quant à moi je vous dis merci, on se retrouve prochainement dans un nouveau numéro. N'habitez pas sa numéro dans le téléphone. C'est basé pour ça benga. 078 331 3030. So I'll start it again. 078 331. Congo Fort TV chez Bibiche Mobo. Abonnez-vous sur notre chaîne. Likez et commentez Congo Fort TV. Vous informer, c'est notre souci majeur. Congo Fort TV.